Tali yo moko pena makambe le kolobi non c'est pas normal. Puis moi mboka moko mukebo ils a pena kitoko. Tous les comédiens nous sommes sensibilisés que tous à la bomoko, le candidat chef de l'État tous à la amour, toi na bomoko toi na bato que tous à la bomoko bisogno sur cette facile, tous soutenir FARDC. Le chef de l'État la biso ndenge bikolo a impliqué pena à côté pena na likambo yo que mboka na biso tozong sa mabele na biso pena ya bakoko donc c'est ça. Le président Kabila Baki faut pas trahir mon pays, tu trahir le pays mais il y a la trahison, il y a la trahir mboka, tu es obligé de dénoncer bango aussi pour l'action à trahir ne fils que yamoke to dénoncer yango pour l'action que non en tout cas muto za contre mboka pour azali étranger azonga muto na muto azonga nanu na berkai muto azonga nanu pas na bango nanu. Les comédiens comme des influenceurs basangani baloba non à cette agression. Nous ne méritons pas cette injustice. Nous avons mérité hypocrisie internationalité. Lelo, Tozali parmi les pays où il y a un problème dans le monde. Quand on parle de la communauté internationale, Biso Penakati, agresser Syrie, agresser Ukraine, les grandes puissances, bazote ba milliards pour bakota bitumbana. Mais nous, Otoza injustement agressés. Personne ne vient à notre aide. Batiela Biso mission Awa et ça a plus de 20 ans, résultat négatif. Et les comédiens portent la voix de tous les Congolais pour nous dire non à cette agression, pour condamner avec véhémence le Rwanda qui sert de chien de chasse na agresseur Rwanda. Dans le baki réalité ya mboka. Ouele la tête sur personne ta $10,000 non lolu kamakambu olinga kapose wa visa. Obokende oui, ozui visa ovanda wapi. Comment le roi ba politicien congolais ba juivi en otage. Oui, que depuis toujours l'indépendance congolaise, depuis le 30 juin 1960, si les les Congolais, tous ont retrouvé ma douane à bisoter. C'est comme ça que je suis en tant qu'ambassadeur à Mboko. Je suis soutenir FARDC. FARDC mort en amont. FARDC mort en amont. C'est Kagame. Parce que Kagame n'est pas l'ensemble du Rwanda. Pourquoi Kagame nous pousse à croire que les Rwandais sont des sadiques, que les Rwandais sont des sanguinaires? Pourquoi Kagame nous pousse à croire à cela? Alors, d'abord, Mbela est la président Massoumouté, et président na Tata Mokonzi. Ah bon? Tata Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, une mobilisation générale. Il y a un bagi. Un bon Africain a émis Tuba Mutumbelité, dit Betara Mundukité. D'ailleurs, pour preuve Munduké c'est un Afrique. Mama, if love is crazy, love is funny. Mama, if love is crazy, love is funny. Ozana mingi balobaki ete Seigneur Jésus-Christ asalaka lisusu te ndenge abandaki kosalakala yango ngai mpe nayebisaki ba oyo batambola partout baluka ba délivrance bamatana ba avion bakenda partout ba délivrance simba te boya epai na Seigneur Jésus-Christ nde bokobika bato wana mpe bayaki mpe baleki ba délivrance babiki bino moko botala ba témoignage nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezalaki fermé. Mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na bela ki tension makasi na yokota na YouTube na kotana ozana pasteur Moïse abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension sisili bilonyo zanda sanga palpitation sisili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème mwana bane kolobate na bane kokeni na orthophoniste donc ba déclarer mwana comme handicapé à olobate na etango na yiko l'exemple papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana na konoloba na yiko témoigner moni na nzamba ya bikamwa wa sali na bomo na ngai
nazali na problème ya mokanda 3 reprise nazwaka barégie na baraison moko eza ta na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala donc yango nayi témoigne monene na nzambe ya ozana ngo azali na bomoi nanga tokanga na nzambe oyo nalobaki deja awa ezali terminus bosabone na Papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosela bino na moto nazali naturothérapeute nazali kosunga bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles bandeko baza na baproblème ya bahémorroïde interne tout comme externe infection urinaire prostate azoospermite kobota ezali te rhumatisme nerf sciatique goutte règle douloureuse glaucome vision floue motu pasi intense sinusite awa naza na kati ya laboratoire awa nde bisika na sechaka baplante banzete bamakasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango oyo esika nasalaka baformi na basolution na nga merci na équipe mobimba ya maison chez Kati en particulier Joyce ya kolanda likanisi l'idéologie ya chef de l'état ke to soutenir FARDC o baza kokufa bazozoka bazomona pasi bazolala erimo na difficulté na est na bituma donc tous les comédiens, nous sommes sensibilisés que tous à la Bomoko, le candidat chef de l'État, tous à la Amour, tous à la Bomoko, tous à la Bato, tous à la Bomoko, bisognon sur cette fois-ci, tous soutenir FARDC, tous à la Rassima, pour que la victoire est à la certaine na Est. Comment est-ce parce que les lots, Bango Batiki, famille na bango FARDC ndi baza batiki bana na bango batiki mabota na bango bake ko bundela biso na mboka na côté est kuna donc tous obligés de soutenir bango na ba prière na to soutenir bango avec les petits moyens tous na moi lipa ko tindela bango ko sansango de façon que tout na bomoko réussite de la totale tala ka mboka ba diviser mboka OK le président Kabila baki faut pas trahir mon pays to trahir pays mais il y a trahison il y a ba o baza ko trahir mboka tous obligés to dénoncer bango aussi pour l'action à trahir ne fils que ya moke to dénoncer yango pour l'action que non en tout cas moto za contre mboka o azali étranger azonga moto na moto azonga nanu na berkai moto azonga nanu pas na bango nanu total ce que ça fait parce que on ne peut pas vivre tout ça o moto ali ke ngana étranger na changer na comme na congolais mais azo connaît collaborer pas na bango non moto wana faut to dénoncer nanu ye azonga nanu pas na bango on va revoir après donc tout soutenir le chef de l'état tous à la bomoko tout soutenir FARDC na obakenda ko bundela mboka na est voilà c'est pourquoi tous les comédiens nous sommes là président Masasi question moi ça awa attends artiste basangani pour c'est qu'il y a quelque chose dans ça pour ça on a volonté qui artiste tout le suite apport moko boyé ou est-ce to landika likanisi ya chef de l'état yango toyokani tous les comédiens à NTPC présidé par le président Masumu avec tous les comédiens pour que toya biso nyonso la marche et loko moko ezana Simona bamzu ba pia ba machette pona ko la marche yo yebi bamzu ba pia ba tricot pona ba la marche biso tozana tricoté mbongo to me pa nani c'est ça l'idée tozana ngonga ki soka twasangani bazui lar pa nani nanda ta tricot ngana transférer na capo boye na ya pona que tu parler du peuple donc tout le monde a l'occasion que moto moko soutenir biso azate ou apesilar azate ezali qui volontaire na biso ngoka ba comédie to soutenir chef de l'état 1.3. Voilà. Bino vous avez belé le activité to ba outils bino do sangani le lo fo sangani. Non bon merci pour la question mais naza penda bon nga naza deuxième vice-président na NTPC mais na utu ya kala te na zali na voyage muke na déplacement na ye na yoki kaka na voice na ngai babenga na secrétaire général na biso oxygène alors il lelo tozo ko déposer mémo na biso pour na ko soutenir FARDC na biso o bazo bundela biso bitumba na kata est donc likambo tozo kende lelo totona mebele mais oui oh mais oui en tout cas vraiment na féliciter le président na biso na bona boule ko zongisa likanisi wana et puis na biso nyonso to ba comédien sika tozali ko zongisa boule ke to kende pourquoi batu musu bazo kende batu musu ko bazo kende biso tozali ba liso ya mboka biso ba parole ya mboka soto lobby likambo batu ba yoka ka biso leader d'opinion merci donc yango mo lelo toza yo moko mone belé na to siko yate to boya o mone belé ya batu to kende liboso ya ba continue biso ya
ya Assemblée nationale pour que ne quoi qu'on déposer mais mon absolument mon que biso tous derrière FARDC na biso pour ninga obundela mabele. Lorsque vous allez aux États-Unis, on doit savoir on est. Ya ah non. Ah non. C'est ça qui te côté. Biso tous a moins retard ya information. Ah. Tu as moins retard mais kuna vitesse. Tous mona otali yo moko pina makambe le kolobi non c'est pas normal pina moi mboka moko mukebo ils a pina kitoko en tout cas dans l'état en tout cas nous féliciter ils ont ngalité bateau bazali les États-Unis musu bazo loba ba pinga moko na omona na féliciter chef de l'état la biso ndenge bikolo a impliqué pena a côté pena na likambo yo ke mboka na biso tozong sa mabele na biso pena ya bakoko donc c'est ça vous Kotonga oui Kotonga bon nazongeli Kotonga makambo na lobaki eza vérité koseka oui toseki parce que comédien na bino yamba lomta lobi mais na lobaki réalité ya mboka owelela te soko apesa ota $10,000 no loluka makambo olingi kaka po ozwa visa opokende oui ozwi visa ovanda wapi oda ndako ya moto na États-Unis nga nauti komona asali 5 mois natamboli 21 états ndako ya moto ata aza noko na yo suka nango ozali bana suka nango okobima suka nango mingi za kabasi mtu wabotisa kwa problem omona non ningezo ta kumeli mais Kotonga oui nazongi kisasa na lobi na kadisi po kuna mtu azate okotonga yona nani ozomona kaka balabala mobimbo ozomona kaka mtu azana ite nzete kaka na ba mituka voisin moko azali pembeni na nga wana namona ke miko mundele moko namona ke miko so bimaka kotenga na biba jo musuna na oki babi alobaka pe moi français mouke mon monsieur na bonjour abe ngambila abe yebinga ite comment na kopesa mbote est-ce que vous comprenez la réalité wana zotambola donc c'est ça makambize belé na tongi na lobi malamu na kisasa na biso bomona ine na lobaki na lobi na zakalero na zana ngana wileri tozo tonga memi monto yebi eto bandiko tonga ye otongi neti mbalo yo nazo tonga ngobila oh donc on a gouffre nabiso na pese bambote et puis na saluer ba continuer sur mboka et puis pe bino ba journaliste o bo panzaka sango pour nabiso merci nzambe abatela objectif ni au lieu de ça même encore pour marcher il y a quoi par rapport à ouais les lois amokolo il y a bien nabiso ba artiste comédien artiste mboka to lobite lelo to soutenir pe o ya biso FARDC yango lelo toza biso ba groupe nyonso tokoya awa tokotambola mama lembe ti na parler de peuple tokuta na papa na biso mboso to pesa ye memo na biso on est ça par rapport ya pour la désolé pour te pour la dernièrement na parler de peuple yango ba rattraper ou comment oh non oh eza ba bengi ba artiste comédien to bité o ba artiste o so banani o banante lelo eza pour na biso ba artiste comédien to ken malé ouais il loba na biso ba pe biso to soutenir pe parce que ya biso ambo moi kanyake limite ah ya o maka biso o tchaka na kanaka ya nini to ke makolo to biso malé bon na éviter wana nga na éviter nga na ye na komo ya nzambe na ye na ndenge ya malembe na okay malembe na éviter wana éviter wana faut que tuna ba voilà merci bonga na kaka boya pe lobby de toyoka okay lakini boye babundi kuna kuna eloko moko bibaki kuna bonga na kaka boye bato bino ba basongisa ngo motema be bino ha bongo ebino saka na musique na saka toyoka ba bino matange so bimisa makambo bon na éviter nga tuka kote kuna kuta betela miso nzambe na éviter ngate na zala ko yo na éviter mte na éviter so ndenge ni yo to talaka voilà merci OK merci Bonjour. Voilà, lelo journal lelo bato ebele oyo bazona na monde entier bayobaye bamela oyo epesamaki par rapport ya appel wana ya kobengisa bacomédien moi briefing moke kaka peut-être moi manifestation ebana ouais bacomédien baza bacongolais Congo est en danger Congo est menacé Congo est agressé les comédiens sont des Congolais au même titre que Lelo, ceux qui te perdent Mboka Oyo, doivent esika mususu, il y a aussi le théâtre, il y a aussi le cinéma. Voilà pourquoi Lelo, les comédiens comme des influenceurs, Basangani, Baloba, non à cette agression. Nous ne méritons pas cette injustice. Nous avons mérité hypocrisie internationalité.
Lelo, Tozali, parmi les pays, Oyo, ils ont un problème dans le monde. Quand on parle de la communauté internationale, Bissop et Nakati, agresser Syrie, agresser Ukraine, les grandes puissances, ils ont milliards pour Bakota Bitumbana. Mais nous, Otoza, injustement agressés. Personne ne vient à notre aide. Batiela Bisso mission Awa, et ça a plus de 20 ans, résultat négatif. Et les comédiens portent la voix de tous les Congolais pour dire non à cette agression, pour condamner avec véhémence le Rwanda qui sert de chien de chasse na agresseur Rwanda. De Telemi Poto Lobango, pour soutenir le commandant suprême des forces armées et des services de sécurité, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tous les comédiens réunis pour soutenir Yé et avec lui tous nos services de sécurité na FARDC. Pour que ça soutient Nabiso na mampinga ya mboka. Pour encourager les jeunes, bilenge ya basi na mibali oyo bandimi mbela mokonzi mboka ba s'enrôler dans l'armée pour nous défendre mboka. Nous n'avons que ce pays. Nous l'avons hérité de nos parents, de nos ancêtres. Toroti que l'on peut bana bakoko na biso na ba limite nango dans les 345 000 km² au Toyebi. Voilà pourquoi les comédiens aujourd'hui ne peuvent pas rester insensibles pendant que le pays est en danger. Yangwana maloba na biso alelo tozo kende toloba haut et fort en prenant l'opinion nationale et internationale à témoin que nous en avons marre de cette hypocrisie internationale. Nous voulons que dans ce pays règne la paix, la justice dans ce pays. Nous voulons qu'on nous laisse libres dans Mboka na biso. Topona ngote nzambe atia biso na mboko yo. Atia ba Rwandais na Rwanda, ba sepela na Rwanda. Ils n'ont rien à voir na Congo, c'est pas leur pays. Ba Burundais na Burundi, ba Ougandais na Ouganda, c'est Dieu qui a placé peuple na mabele na yé. Ils n'ont pas de raison ni le droit, il y a quoi agresser biso, ba yiba mboka na biso, tokotika ngote. Alors président, pourquoi avoir attendu longtemps comme ça? Il n'y a pas de délai, la guerre continue. On n'a pas attendu longtemps. Nous sommes agressés et la guerre continue. Guerre ici, il n'y a pas de en retard. Balancer appel, les jeunes sont en train de continuer à s'enrôler en armée. Même nos enfants, nous, sont dans l'armée. Donc, Poto Bundelamboka. Est-ce qu'il y a un projet, il y a aussi la paix, peut-être une série télévisée? Il n'y a pas un projet. Aujourd'hui, on ne parle pas de projet. Aujourd'hui, on dénonce l'agression. Aujourd'hui, on soutient les FARDC et nous soutenons le président de la République, commandant suprême. Merci. C'est l'objectif, le seul. Voilà, merci. Bonjour. Jules Zali. Ça va? Nouveau marié. Merci. Là, nouveau marié, tu es pour la comédie. On a fêté une année. Le 20 awa, une année. Il y a un mariage. Il y a plus de 1 mois. On n'a pas eu. On a plus de 1 mois. En tout cas, tu reçois la makamona. Tout le monde, organisation Salami, Betty Mbela, comédien Bahia, pour soutenir FARDC. Gingombe, à part les nini, peut-être que Zoa Malouba, le son est monde entier parce que les Internet, Malouba nini par rapport à l'initiative. Ngai, en tout cas, Ezaki, moi, passe l'hypoto, le bac, tel. Les hasards commanditeur, il y a guerre où ils ont les cas dans l'Est, où ils ont agressé Bissot, ils ont Sima M23 pour consommer terreur. Vous savez qu'ils ont la maman basée à Kokufa, ils ont la banne basée à Kokufa, et tous autres dans le monde, l'organisme mondial, où il y a la instruction, éducation à banne, où il y a la maman, où il y a l'Union Sowana. Face à ce qui se passe en RDC, dans l'Est, dans Bissot, moi je ne peux que poser la question. D'abord, na Kagame. Excellence, président Kagame. Je sais qu'en tant qu'humain, à ce qui est Likambo, Bazo Koselayo, ce qui est comme nous autres, en tout cas, sentiment ni nous en avons. Ni ne pouvons pas ça pour Makambo ici. C'est la question que je pose à président Kagame. Parce que attaque est bon montre. Attention au babi qui président Kagame maza nyama. Ah, nyama ni akolinga pe na zamba ba nyama nyoso basila. Non, ata nyama oyo ako défendre ba nyama mususu ekozala kaka. Hier, c'était cacophonie toyeba. Mais aujourd'hui, nous savons que c'est le Rwanda
travers, non, je ne parle même pas du Rwanda, c'est Kagame. Parce que Kagame n'est pas l'ensemble du Rwanda. Pourquoi Kagame nous pousse à croire que les Rwandais sont des sadiques, que les Rwandais sont des sanguinaires? Pourquoi Kagame nous pousse à croire à cela alors que nous savons que le Rwanda est aussi en Afrique et l'Afrique entière a une hospitalité? Les Africains, Bayebi Makilate. Les Makila, nous l'avons importé. Un bon Africain a éminé Tuba Mutumbelite, d'ailleurs, pour preuve que c'est en Afrique. Vous comprenez? Donc j'aimerais que Paul Kagame, notre président de Rwanda, a raison. Soit ça Mutu à Kanissa. Et aussi, je parle aussi au nom de Atamutumoko Aza Congolais, puisque nous avons un grand pays. Vous savez, vous tous, que notre pays regorge des richesses. Vous en avez vraiment besoin. Alors, respectez les accords des gagnants-gagnants. Respectez cela. La RDC n'appartient pas à Mouzé Laurent Désiré Kabila. La RDC n'appartient pas à Abdel. C'est l'accord que vous avez fait avec les humains. Il n'y avait pas de signature du peuple congolais là-dessus. Donc cessez le feu, laissez-nous vivre en paix, laissez-nous vivre notre richesse. Nous voulons de notre richesse. Si vous en avez besoin, coopérons, gagnant, et cela va faire le plaisir des Congolais. Et nous dirons que nous sommes aussi africains. À la communauté internationale, à cesser avec la complaisance. Cesser avec la complaisance. Oh là là. Voilà. Et ça l'a vraiment pas si. Alors les artistes, vous savez quand Maître Gims, c'est pas ça, la première Maître Gims a fondé Kagame dans la communauté internationale. Binopé les artistes, il y a cinéma, baza pena na port makasi ya ko changer pe mboka oyo. Yango bo sali bongo. C'est aussi pour dire na gouvernement congolais de ne pas fustiger l'apport cinématographique ou théâtral ya mboka na biso. La culture est une force. La chose aussi que vous ignorez, c'est vous donner la petite portée à la culture et à patrimoine, sans que vous compreniez que c'est ça aussi qui fait que Mboka na biso ya ranassi. Donner la valeur à la culture. C'est la force. Parce qu'on nous écoute partout, sans discrimination, sans quoi. Voilà. Donc voilà quoi. Donc Kito. Mais Mbongo peut limiter. Non, on n'a pas besoin d'un Mbongo parce que Mbongo on est celui qui est dans l'Est. Aujourd'hui, les Congolais ne savent pas que tout secteur, il y a Mbongo Canabiso et souffrir na Mbongo. Parce que tout l'effort du gouvernement pour te soutenir FRDC. Ton limite souffrir Bongo, mais l'essentiel, te soutenir FRDC. Parce que ce Bitumbesili, tu as besoin d'action à Kimia. Donc nous devons être derrière le chef de l'État, soutenir le chef de l'État. Hier, vous aviez dit qu'il coopérait avec Kagame. Aujourd'hui, quand même, vous avez la vérité, que c'était la diplomatie. Il cherchait la diplomatie, les voies et moyens pour trouver la paix en amiable. Mais maintenant, vous avez compris qu'il n'a jamais été en accord avec lui. À ce cas-là, vous avez la patène à été. C'est-à-dire, nous devons maintenant soutenir le président Félix Tshisekedi, soutenir le gouvernement congolais, soutenir le FRDC, alors voilà que viendra l'union fait la force. Merci beaucoup. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Fondation Tabita Dorcas, Maman Mireille Maingi a lancé appel à mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambu na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana bato ebele rentrée scolaire yango yo. Bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga Mama Mireille, nde Mama Mireille moi quelque chose ake baka ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, bendicapé, buna nyonso tout kaka sana ko soutenir bossa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike batanga bazana bonne santé. Bazwa eloka kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, bazwa na bonne éducation.
nzambe alobi esenga kopesa eleki esenga kozwa ntango ozokanisa babitike eza ozodefisa nzambe. La Fondation Tabitha Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonnés parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabitha Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe Mama présidente Mireille Choubaye ya Jomas Massamba merci maman. Oyo apesa ke pa bofele achaka nzambe musapi na lisu. Enfant de Dieu. Na Pesibinombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue Kombo nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? naye na nzili awa naza na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui allez la vue oui ok c'est besoin oui ah tika supposé la Sainte-Thérèse bien sûr elle lui dit comme ça oui. Sainte-Thérèse. Oui. Ce commis Sainte-Thérèse. Nabiso. Si manyango. Exactement. Mais ça ici quand il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça kiwana. Et puis kokeli te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeli? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicile bendele. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio. Eh, na jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto mwino no mayele mo. Ya mundele. Attention tongana yo. Mutego longwate, on se trouve dans mon bimba. Yango jibe service et Sakaka on a qui ça. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamengite. Mokili mabimba. Ah, une aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo et ça qui 40 jours mais au moins la contenir ça dit 6 mois.
Papa Julien, il y a mis ça dans ma voici. Oh, bah ça va me découvrir avec qui? Avec qui la poteau? Place, il y a Série, il y a Kochabilo. Et ça, il y a José Baïla. Cyber service. FARDC, moto na moto. Donc, aussi, mi FARDC, aussi, mi biso artiste comme dans Mboka. Donc, mingi akolobezate, nazali ko remercie idée oyo. Yuti na NTPC, oyo kambami na président Massoud Debrende. Yala Kandung Mambim, que je salue, c'est mon collaborateur, parce que nous sommes une plateforme de communautés congolais, Pakosiko. Donc, devise Nabiso Pakosiko Tolobaka, Pakosiko à multi-projet, Pakosiko intérêt général. Donc, cette fois-ci, nous avons défendre notre chef de l'État et nous avons aussi allé pour nous déposer mémo Nabiso, pour nous défendre le peuple droit Nabiso, parce que l'artiste comédien, tout comme vraiment. Qu'on comprend que toujours soutenir Mboka, toujours ça là, pour Mboka, mais Mboka, ils allaient remercier Bisoka à moins de change. Nous sommes là, artiste comme ça, Sala, Moussala, mais à la fin, et comme un belle, il faut cotiser, et comme un couvi, il faut tous là-bas, bon. Au contraire, artiste, à vivre à œuvre naïe. Artiste comédien, tous allés ambassadeur à Mboka. Maintenant, tous allés entreprise à Minen, le quoi, Sokoda. Oui, défendre les droits d'auteur à artiste comédien. Mais les artistes comédiens se trouvent toujours forfaitairement. Et tous les sociétés américaines, la FESAEC, les sociétés congolaises ont créé pour ceux qui comédiens congolais belli, tantôt comédiens artistes congolais à Kouvi, FESAEC et les Alawana pour la soutenir. Mais bisous de l'autre comment chaque fois il faut qu'il y ait des cotisations. Donc comme on a des problèmes dans la famille à cause de baliwa ou bien passe nabiso. En plus, tous la société américaine FPC, Fonds Promotion Culturelle. Il y a des millions de blocs. Chaque fois, il faut un budget. Mais, biso to un bon hôtel. Aux hommes, il film, il biso to tourne, il y a moyen de bord. Dans même temps aussi, dans le biso, tous allez vraiment dans homme culturel. Tous allez dans fanatique culturel. Mais, tous allez besoin de faire tout le monde appelle des millionnaires, des bimi, peut investir dans le cinéma. Pour biso peut tourner film, il y a tourner. Et ce qu'on dit, nous sommes les autres le matin pour tous les politiciens à Malongate. Tous les bateaux balingi culture et tamboula malamute. Ce qui fait qu'on dit que l'Occident, les Européens, les Américains, les Océaniens, les Africains, les Asiatiques, y compris les impérialistes congolais, les Sangani, les Bapaya, pour nous trahir le Congo, les mamans nabiso, les tata, les komi koboma, les bango, les soso. Si fois-ci, biso tout, parti c'est comme des hôtels et mimbalayo. Donc, dans la minute où tu as même mon compte en banque, après ça, tu es prêt pour toi, tu es en front. Nous sommes prêts. Tu es l'ami. Ceux qui sont au Mabiso, ils sont pas au Mabiso pour la Congo. Et dans le bas qui boy, Mboka a 1 cm de Colombate. Oh, bazo, la organisation. Mon côté, à Kabola Mboka Oyo. Mon côté, à 4 petit centimètre à Congo. Mboka Oyo, et mérite parti sur le Mumba. Père de l'indépendance. Attendez makila pour Mboka Oyo. Mboka Oyo eza mboka mama Kimbavita. Mboka Oyo ezali mboka ya papa Simon Kimbangu. Mboka Oyo eza mboka mama na Bosanzo. Mboka Oyo ezali mboka ya mama Hollande Woso. Mboka Oyo ezali mboka ya Coutine Fernando. Mboka Oyo ezali mboka ya Apotre Lopo Mutombo Kalombo. Mboka Oyo ezali mboka ya baelite. Mboka ya Docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Oya abundi pour l'état de droit. Mboka ya Fati Beton. Mboka Oyo ezali mboka ya Fayulu. Mboka Oyo ezali mboka ya Jean-Pierre Bemba Gombo. Mboka Oyo ezali mboka ya Joseph Kabila Kabano. Sénateur en vie. Mboka ya Mboso. Mboka ya Sama Lukonde. Mboka Oyo ezali mboka ya baelite. Mboka ya Gilwando, ministre d'État. Mboka ya Mama Janine Mabunda. Mboka Oyo ezali mboka ya ministre d'État. Continuons à passer du nombre de biso to zana fro. Merci maman. Oui, mbote papa Jimmy. Junior to moni bino boye ebele. Awa est-ce que tu vois ba moi tina nini oyo sangani lelo pour sala niveau kelwa. Lelo to sangani parce que artiste comédien bazape ba congolais lokola ba congolais oyo bazokufa na est ya mboka na biso. Plus de 20 ans depuis que guerre oyo ebundamaka na mboka na biso. Soki lelo guerre yindi na Congo, est-ce que biso to ça sous ba tournage? Non. C'est pourquoi lelo tozo sangana pona okendo tika memo na biso na parlement
pour se faire entendre que biso pe ba comédien tozali contre agression oyo Rwanda eza kosala na sima ya M23 popo ba kokufa kuna pendant que biso tozobina les autres meurent ba papa ba maman bazokufa kuna ya liboso ezali ko soutenir chef de l'état wazali mokonzi na biso to soutenir ye na ndenge aza ko bunda pona ekolo na biso et puis de deux tolingi to soutenir ba FARDC ba FRDC na biso basoda na biso ya ekolo oyo ba payer na makila na bango kokufa na place na biso pour que lobby kimia ezala na kati ya Congo toza ko lutter contre balkanisation toza ko lutter contre un seul morceau ya mboka na biso ekende na bapaya te tant que biso ba jeune ya mboka tozali tant que biso ba artiste o toza censé dire tout haut c'est que les autres disent tout bas et sengeli to telema to se manifester pour Congo o ezaka ka ba politicien te et nous les artistes nous en faisons partie et sengeli mungongo na biso eyokana yango na lelo sans distinction ba bengi ba artiste comédien nyonso batangi ba kombote o nyonso ayebi ka artiste comédien azala na ANTPC azala indépendant na banza bandeko batalaki message à président Masumu pour que mutu nyonso aya tokende pour se faire manifester ezala ngote pa marche moko ya okende to panza to sala boza marche pacifique pour tokende kotika o ya biso mukanda en tant que artiste comédien ya République démocratique du Congo. Voilà, bon que tika mukanda mais toi vous avez motivé na nini pour te bibini ba artiste comédien manifestation sur le sala la pesa moi kanya que ça rapide vous avez motivé na nini. Je crois que motivation ya munene ezali no patriotisme. Au moins il faut mboka na biso pour changer eza yo ezanga eza ye eza biso nyonso. Soki mboko ezomela pona rechanger c'est ça parce que tozozela ba X na ba Y ba sala alors que biso nyonso il faut te mettre la main dans la pâte. Mbongo to mbongo te ngana ye awa naza na transport te ba pesinga pour que na ya awa ozomona na ye parce que na yebi que nas artistes comédiens il y a Congo RDC et c'est ngeli na ba manifestation il y a manifestation boy tozala pona ko témoigner présence pe engagement na biso en tant que artiste est-ce qu'il faut ka to telema to bima po facha pesa biso mbongo so mbongo ezate pona mboka na yo moko okoko telema te so ba peso eloko te yebisanga lelo so masasi comme ko crépiter de gauche à droite na Kinshasa a ba kotinda yo si mamunduki ba kotindo te bakotinda yo kende o défendre mboka na yo te eza na biloko mususu bakotinda biso te en tant que ba congolais eza na makambo mususu en tant que bana mboka il faut to telema mbongo to mbongo te pour to kende ko défendre to loba na ba institution que biso pe bato to saka théâtre eza métier moko noble ozomona donc mbongo to mbongo te na sens ya patriotisme et sengeli ba comédien pe ba telema pour se faire entendre. Merci beaucoup. Comment ni présence d'ailleurs na appel oyo ANTPC sali yo posa parmi ba o bazana kata ANTPC lilo bani ngolo ba par rapport ya journée ya lelo ndenge ko bengi ba comédien ba ya ko soutenir FARDC mais c'est normal quand au comité ben mo président Masumu na comité ya ANTPC ba bengi ba artiste comédien indépendant nyonso o ala artiste comédien aya pona soutien ya FARDC ya omoni batu paya soko zo sentir oza na comédien mboka oyo tant ba bengi d'abord mbela oyo pesa maki na la président Masumu te et pesa maki na tata mokonzi hein tata mo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki mobilisation générale yango ta alobaki abaki mobilisation générale ba jeune bo boke na FARDC tous les jeunes bango na be basala maki na ko tala bango na base kitona plus de 10 000 autant que la mobilisation générale ba biso ko tikala te ba catholique ba tamboli ba église de réveil tamboli ba kamande ba to ndenge na ndenge ba tamboli ko biso ba artiste comme les autres tikala sim donc le président Masumu a lancé mbele na comité yango moni toye ko se présenter pour que ti parler de peuple ko tanga mémo na biso ya soutien FARDC na sima de mon comité. Alors mbela ngo FCP sa magika la mais tout le monde ba comédien moi mali les aki et là on est motivé bino penate pour participer na mbela ya tata moko. Non, chaque chose a son temps. Tata Mokotan a lancé une mobilisation générale à chaque limite. Malobaki peut dire que et bani na date telle ou na date telle. Après biso, bato musupe bazali ba kosala pe ba marche. Wana mobilisation so connaître les nous. Ba jeune pe bani ko sala ba ko kota na FARDC ba ko ke na bango pe. Bato musupe o bani ko sala ba marche ba ko sala na bango pe. Ezala on a date limite. Donc biso de ba ke tana biso ko kapoto sala. Donc na maman ka mebele bele ko yebi.
te natuni bongo mpo bato mosusu langage na bango ezalaka baartiste so basangani c'est que tata moko tekola motive bango na kanyaka non mobilisation générale esengeli mama ya mbongo te ezali mama mbongo te ezali cœur motema na bino olingaka congo faut participer ntango balobi kaka mobilisation générale faut tozala yango moni toye po botambola fo bapia bino mbongo ata bino moko yango mpe bandeko ebele ne na motu bandani yango bandeko ebele batala yango namonaki bato kuna na bake kotonda na pays du peuple artiste comédie bake koyoka soni na pays du peuple oyo ezalaki ya bango te babikaka ke Félix président face à la jeunesse, les artistes et comédiens, pour nous se beaucoup de temps. On a vu ça dans la chaîne. Pour que nous comptons la paix du même. Il y a qui noté. Non, nous sani. On les a dit à Bissoté. Ils ont dit face à la jeunesse. Mais bien autant que tu me soucies ceux qui vont naître autant que combattre. Babio artistes et comédiens. Attention à 100 personnes. Autant ça la papier kende. Est-ce que vous pouvez communiquer avec le PC? Ceux qui présentent les gars, biso artiste comédien. Azana ba canon. Tu benga ba canon oya go yambela biso oya kotinda message na yeke nana biso artiste ba ya to kuta do solo là. Voilà les qui présentent les prix face à la jeunesse. C'est comme ça non? Voilà. Bino bu inde na ba fesse na inde na ba na ko tonda. Entala ki bino. Après na sima ngo ote. Ba négliger artiste. Non. Il faut que chaka matoi na bino malamu. Voilà, merci beaucoup ya Johnny. Merci. Ok, merci. Donc, on a 4 points vraiment bien. Le message est très fort. Bonjour maman Losanzo. Bonjour la grande dame du monde. Maman, tout le monde a un lati boy, il mange à Congo tondé. Oh, c'est à Congo. Maman Losanzo a incarné distinguée première dame, la mère de la nation congolaise qui se salue, la première conseillère du chef de l'État, Maman Denise Nyankero Tsekedi, l'épouse du chef de l'État, la mère de la nation congolaise. Ramesses. Naza ko incarné Congo maman. Maman, tout le monde a un musicien qui est suka lango bazwa ke loko to moni ba comédie ba sangani pour la maramba phare DC ezaka poto zwe loko to nini. Bon maman biso tozali ba artiste et comédien tozala ka biso nyoso ba artiste mais différence ezala ko moni na banda ko ya biso ndenge balanda ka biso il y a d'autres maisons balanda na bango ba musicien te mais ba comédien to nanda maka partout différence ezali biso tozali ba artiste et comédien oyo tozali ko éduquer masse tozali ko guetter toza minganga nde tozali awo donc talaka mboka na biso eza na malade toza na bitumba soki lelo bomoni to se mettre comme une seule homme pour na ko défendre intégrité territoriale na sima ya FARDC donc tobo sanitaire ko saluer tata mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État les galas de la nation congolaise, les commandants suprêmes de l'armée congolaise et de la police nationale. Yende, Fatih Beton. Donc, tout ça, le système est Tonga Singa. Yende Tonga, biso ba comédien Toza Singa. Pour Tolobaki Makamboyo, Tokotika, Mboka la biso na maboko ba politicien. Pour tout le monde, le roi ba politicien congolais, ba biso en otage. Oui, que depuis toujours l'indépendance congolaise, depuis le 30 juin 1960, si les là, ba congolais, tout ça retrouvé ma ba droit na bisoté. C'est comme ça que biso tozawana en tant qu'ambassadeur à Mboko. Toye pour soutenir FARDC. FARDC moto na moto. FARDC moto na moto.
Cyber, wana, tanto. Ah, donc faut écouter. Normalement, adobo bandeli. Attention. Ça, et heureusement, c'est la mission au moins à 12h30. Donc nous avons encore quelques minutes. 12h. Donc et puis de remettre pour que. Il va quand même que l'artiste comédien fait à Zali, que nous formons le pouvoir de casse. Donc à tout à l'heure. Dans quelques minutes. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana pamoja. Tomba mana yo Yesu. Kumbamba. Chirubu. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Kapena tato na bonsambe na yo bato. Yoka bosenga na nga zambaka basa ye. Yoka shije na nga ye zambalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso. Bisenga senga nzambalo na le mivi ya pesanga kabela nga bisenga senga
Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai. Nalebi ke bisenga nzambe alonda ye. Lokota ngai Yesu, Yesu. Lokota ngai Yesu, Yesu. Lokota ngai Yesu, kotika ngai te. Lokota ngai oyo. Tombola ngai Yesu, Yesu. Tombola ngai Yesu, Yesu. Tombola ngai Yesu, Yesu. Tombola ngai oyo. Laisse-moi fako, laisse-moi fako. Watitishina nsambi watenzelela. Watitishina nsambi watenzelela. Yeso, Yeso, lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chilobo. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga. Soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga. Soki nakoma kobina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga. Nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela. Nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela. nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe. Ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye. Ayoki suje na nga ye nzambe alonda ye. Nazalaka lokatere apesinga lopango. Natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo. Nazalaka kobala te lelo apesinga libala. Apamboli ngai Yesu, Yesu. Apamboli ngai Yesu, Yesu. Yesu apamboli ngai. Chilobo. Yesu alokoti ngai apesitina. Aza nzambe. Nalingo beta mololo bisika ezali yo. Beta mololo. Wabi ba fils du prophète. Bana royaume de Dieu. Bana centre de réveil. Aux obligés. Obinaka wapie. Pour la pambola yo ingénieur qui. On est ensemble. Na yesu longo tozomana. Mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola.